Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championnat. Autrement dit, Dikina donné Kandono Tetela, Kema Fumbe, en direct de Congo central, Batoto Nyonso ya Congo, Bambote na bino, vraiment partout dans le monde, est-ce que vous allez vraiment la championne a pesé no Bambote, Aboué, vous Mukudi, vraiment j'espère que vous allez bien, Batoto ya Congo, na lingi bino mingi, mais ambiance, ndekono, ambiance, ningano. Ambiance, batoto ya Congo, lelo la championne aliembisa mai. Oeze sekeli ya mutu azoza moi tango nyonso na oki kuna na sele komi moins 50 degrés na Canada babi moins 150. Yoke sekeli ya mutu azoza moi tango nyonso ha vitamine D matinga tina mukutu. Jalousie te pardon ya tourna ngai batoto ya Congo. Mbote na ba oya ngai ba boyi nyonso ba nouveau abonné ya sika na ya kala na pesi bino ba mbote mingi nazo lela bino banguba ba manyoko ba pose nazo lela bino soki na kanisi na bingala championnat j'ai 810 abonnés donc zo mona ke nazo lia penga pona batebele donc vraiment comprenez mon émotion nazo ko dia elobi basimiki nanga bayombe naza ko dia penza to batoto ya Kongo na lingi bino mingi mbote mingi na ba sponsor officiel ya Dikina TV esika bozali boyamba ya bino pe mbote mingi na bino ba oyo osalaka Dikina TV ezalelengi là je vois Maria Lotemo en direct de Switzerland ya yo yango wana je vois Temo ba o basalaka ete Dikina TV ezalelengi aleluanga Yayo yango wana vraiment enfant mystique lover boy donc bosé belé na lingi bino ya trop nzamba pambola bino vraiment na vacances au moninga na yeseki nini nkento moko awa bula mabe mwasi abomisi mobali na likola maloba mabe batoto ya Congo vraiment eza histoire epasaki presque une semaine passée. Weekend passé, moi c'est na mobali. Baso swana. Moi c'est abomisi mobali kula maloba mabe. Batoto ya Congo. Kanda ile kakate. Moko to zalaka na maîtrise ya munoko. Ya solo vraiment. Non. Bande kona ngai. Na assisté na koswana ya moi c'est na mobali. Ti. Zua. Obo mona. Paix à son âme. Notre maman. Moi, si Amatou Samuel, Zoué Lobi Sakabiloko, Batoto Congo. Je suis là, na vivre yango, na moni moi sindazo finga mobali na ye Batoto ya Congo. A finga bilongwa kuna. Sale garçon. Mobali moko salite. Mutatambola na bankami ya kaka. Bakami ya kaka, bakami ya nyendenga lobela kyombo limbisa ngai. Kasi kona tuni bankami eza nini batoto ya Congo. Muta o répondre nga azate sika to fanda ki silence des morts. Parce que moi je comprenais pas bankami eza nini. Nzoka moi sa zo finga mobali na ye ki azara na ba déchet ya kaka na slip. S'il vous plaît. La femme a injurié. L'homme aussi a ingéré la femme. Comment c'est une femme sale. Azana ba bolimbise, ba courge. Kuna koto mointe. Moi c'est solo. Donc, ba finga ni boye na libanda. Toza na village. Ezate na cité. Awe zaka ndako kuna. Ferme kuna. Donc, ceux qui batu batonyo zo mona penda ke non. Ba eko ezo sala nini. Ezo kinde musika batoto ya Congo. Vraiment, je vous dis que non. Non, moi c'est à fingi. Donc ceux qui karazu musapi ya mukie ya liboko. Atomboli yango musapi ya suka, atomboli yango. Oh. Alakisi mobali kuna donc ayaka kakobeta longwa kuna. Bweskize ngai. Yo pe mobali. Batanga mibali batanga pe yo. Ozalo kwa strilo. Ceux qui na kosoli bolimbisa batoto ya Congo. Na ye na conseil na ye poto solo la. Obimi yonde mobali. Franchement, eza na makambo mususu. Kanda. Ilobisaka bato. Pona nini mwasi asiliki, mwasi bafandaka na Kasangulu.
hein? Na Kasangulu na loba 25 km de Kinshasa mobali akotaka na ba village pona kosalisa makala kosalisa kosomba mwa ba biloko ba tomate etu nzoka mobali akota na libala batutu ya Congo mwasi mobali akoma na ba explication likambo ezalaki soka ke 2-3 jours ekoma 2 semaines nzoka mobali akota libala batamboka pe kongola kopimelo mai sango te sango akopesa yango fele babetelaka mwasi ya tonton wana te babeteli lisolo aya penda kokuta mobali ko na kati ya ndako asala pagaille na ferme ya matata ponyo donc ça jusqu'à na entrée ya village Tampa ba o bayebi batuto ya Congo pagaille na ndenga kosakana te donc afinga mobali pe afinga. Sikoyo, pour éviter bantroupement, mobile asali nini amati na moto asali nini akei esika kendaki ngana bino toyebi te yaya na retour ya mobali na croisement moka izalaka na nzela ngoka banzela ya biso ya ferme matata ponyo mobali azalaki na moto batoto ya Congo tant mobali azokende mona azwi moto donc azwi te mais taxi quoi amatil kola taxi tant mobali azokende mo sa yokenda ta kokufa nduma ya mobali je vous dis ezala mwasi ezala mobali ba deborda ki na maloba okondima te mwasi na mobali okondima te bazana bana ensemble okondima te ke franchement c'était choquant ba makambu ya insanité mobali azofinga mwasi azofinga mobali tina d'intimité comment mobali aza mobali te aza lokwa tijalmet donc franchement je suis désolé mais naza mopanisango fona loba o ngana yoki na koya ko transmettre poto yeba lelo peut-être tozoloba problème susu ale lwango kuti mobali na ona mbanda te retete mo okuti mobali na mbanda te yango za na maîtrise wana mukolo ekozala msusu yoko kuta mobali na yo na mwasi mususu par exemple niti mama na biso Kapi paix à son âme la femme de Mathieu Samuel yaya soki likambo nene jiote koloba te oyebi te mais nzamba sunga biso na travers molimo mosanto tozalaka na maîtrise de soi eloko mleki maîtrise de soi ezate parce que okoya kobima un homme insensé ou une femme insensée likolo ya kanda je vous dis couple oyo et débordaki na ndenge boko sakana te baza mikolo ce n'est pas que moi bataba 20 à 30 ans non au-delà mais omoni kanda de komisi bato donc c'est comme si le koyo lobi yanga ofinga ngape na finga donc bazo luka ndenge nini kosala na mabe donc yango wana batoto ya Congo nzambe asungaka biso okoya koloba likambo mosusu obimindoki likolo ya kanda obimindoki batoto ya Congo mobali akendaki amati na moto pour éviter akena ye tango mobali azo mata na moto mwasa lobi okende kokufa ta kokufa batoto ya Congo en plein village boy mitema mabe na mitema ya bato nzambe kaka nda yebi oyo bana ko relancer ba parole oyo mokile kelama na liloba mobali akendaki alekisi mikolo lelo toza dimanche dimanche je crois c'est le 27 octobre donc c'était quel jour le 25 mwana mobali wano baswalaki na mwasi na ye topeseka komo nzuzi baswalaki na mwasi na ye amoni mikolo eleki asala nini azonga la femme aussi le quoi mobile asali nini abimaki ayebiki mobile ayiko soma marchandise moya bimezate atikalaki po basala nini ba livrer marchandise po abima batoto ya Congo mobile dès son retour na corbiro ezalaka na matata ponyo andeko ya na moto mususu donc na corbiro mutu pe ifala bango mibale mutu aklaxonaki azate je vous dis donc ba moto mibale e yambani pesa ni bisous musika teka na esika mboka esika moi safandaki biso pe toza quelques centaines de mètres mais ezaka mboka esika likambo ezali bozo mona batoto ya Congo fo mona mwana mobali wana bato bazuzi ba choc mais mwana mobali toloba nzuzi mwasi mobali ya mwasi o basonaki na mwasi alasa comment alobaki mabe
amodisaki mobali ne likola kanda okenda kokufa ta kokufa mbonga paso ya kokutela oya kokotela mabala na ba Congo batoto ya Congo makila tango bazuye basali neti batuta na soki ndeni lokwa nazalaki te. C'est comme si moto chauffeur oyo ya yenzuzi asali neti alongwa atengisa guidon boy donc batuti mobali tozolo banduzi oyo ya mwasi oyo yaya fo mone longi makila mwana mbali ana bakomi komema ye kaka boy baluka ndenge nini babimise na balabala munene po akende hôpital. Sikoyo fi oyo mobali yake okota libala lokola eza mboka na bango aza na famille na bandeko na ye bayokaki nde mwasi na ye ya ndako ande kofinga mobali mpe kolakele mabe akufa ta kokufa. Batoto ya Congo baprofite batelemi babande kobeta mwana mwasi wana bakangi endoki maloba na yo yaya toyende ko intervenir la championnat toyende ko intervenir ko kimisa mwana mwasi wana. Pourquoi bakoye ko sala mabe le temps police ayaka talaka na ba village. Je sais pas si vous avez l'idée. Le temps police ayaka kolongala mso kasangolo ti na entrée ya Tampa. Donc eza ba combien ba 45 km. 45 km on a ti ko kota ba 4 à 5 km na nzela. Donc ekozwa pas moins d'une heure. Na ba embouteillage ya Congo. Donc wana bange batabasi pe muta kofi kokufa batoto ya Congo to pekisi peut-être na respect muke bato azo pesa biso nde mwa misale za la kawa na nini o na concession nde bato bakotaka nde bayoki mawakete bapekisi biso totika mwasi wana bakimisi ya kokimisa aye na ndako na ngana efisi na lobi mama likambo nino ya kobima ndoki batoto ya Congo. Mwasi malgré ba obeta ye mais azolinga kende komona esika mobali na ye accéder salemaki. Donc pour vous dire kanda ebosanisaka biso makambo mosusu te. Donc ozomona ke mutu ana bolinga mobali na ye aza na bolinga papa bana na ye eza kama maloba kaka lekanaki me alinga ke omona esika mobali na ye alali kuna le temps baluka ndenge nini ya koévacuer bango. Elle s'est mise à pleurer. Moi, je me suis dit, n'habite. Moko. Puis, ko garde ka maîtrise. Puis, ko battre la lolé, mon abisso, batoto ya Congo. Okoya ko bimando ki na vie, likolo ya kanda. C'est vrai, ça la rapasi. Mais loko moko to ko loba o eko sala ki fe o eza déjà et salemi ezala nini réparable. Non, ma ese sopani ato loko to loko tanyo sotuti. Je vous dis, moi c'est Andrew Sabimi Ndoki. Mais sokotali mbonga pasi bozo bundana mobali kokota nini oyo ki mario ole peut-être ayo le lemso 10 sacs ya fufu azo bimelo na ba 3 ou 5 sacs. Bata mokili pe babombaka na bango sango te apu melo moi me sango ye atanke mutu komitungisa mais na vie tozala toyeba kozala na maîtrise surtout ba maloba en plein air batoto ya Congo lelo tozolobe na ko ya to développer couple Matou Samuel. Moi j'étais là-bas avec des images mais en tant que mutu en tant que chrétienne en tant que moi si o azana bande kwa basi en tant que moi ça bande kwa mibali na lui ça sert à quoi? Même si que Europé ça a 1 million de vies et puis c'est comme même pas la moitié à salaire nangai. Ça sert à quoi? Libota mama kapezo le kangana yana le kambeko puis sa famille na so passe. Ça sert à quoi? Frère nanga Matou Samuel à perdre moi sine na ya sous alcool na yeba soko tiambeli. Quand je n'ai même pas des révélations ce que ça sataniste ou pas. Na roya to ya ko lobela couple Matou Samuel batoto a Congo. Et puis c'est passé. Et puis c'est passé. Donc pour nous voyez sabino que moi si malgré bakanda malgré nyonso azaleka na bolingo ya mobali na ye. Bino yebi la championnat azanga raté ce qui kaizali ko yeba na ko tourna pourquoi tu as réagi ainsi hein tant na omona mobali na omona ka ke tijalmet a ce qui habite et ça na ndengo wana ça na nkakanda. Donc mobali na azana tijalmet ite azana musapi ya sukate. Ce qui partit enti ebi makanangote c'est juste kakanda kaka alinga dénigrer kaka mobali c'est ça. Moi j'ai compris des fois
mwasi na mobali so bazo swana. Il faut pas tozwaka makambo mosusu na considération. Je donne l'exemple de la femme de Matou Samuel. Vraiment, likambo wana matai nga na motema tanga na moni acte oyo na moni événement na bi non basi non likolo azwa likolo akanda. Elle est prête à koloba nyonso. Juste kaka pona kanda. Si réellement, je sais pas. Si réellement, pendant na bike mobali alinga sacrifier ngai, mobali ayaki pa baby sangai, est-ce que na kozonga ta batu bapesinga conseil na kozonga te. Ezaka bolingo. Bolingo mobali na ngai na déplacer na kele Lubumbashi mobali akotsa mwasi na ndako na kozanga maîtrise. Basi mususu neti onga na yebi penza. Neti out to cook by LN Kalula. Ye penza yako kuta mobali na ebongo na mwasi na ndako. Au fond la penda grenade. Abwakeli bango na kati. Mama na biso Mosa Matou Samuel pe son âme abenga ekutata nini oyo media. Mais basi mususu misuba kokotsa ba grenade misuba kokotsa penda Hiroshima. Abengi penda président ya Corée du Sud, mais c'est le président na besoin ya si Hiroshima. Tindela ngo maintenant ils est urgent. Pourquoi? Ils akanda. Muntu moko te mwasi moko ta lingaka basa nini bazwele mbanda ena luba malemba nanga yo yokayo sala mutu makazi ya yebite biso batete la toliaka bato rolia mwasi wane. Donc batoto ya Congo c'était juste pour rigoler et puis c'est passé na mawa biso nde tobimisi mwasi wana na balabala munene po azwa transport akende kotala bana marchandise yango fallait bazwa mobali na hôpital mwasi mwaye bazwa ezate. Pourquoi? Likambo se salemaki à cause ya kanda. Bon batoto ya Kongo nzamba sunga biso mingi. Franchement nzamba sunga biso ngana koloba te parce que naza mutu na yebi na nute mukolo lemsu na yoko kuta champion boy penza na mobali kozala ndenge nini ekozala ndenge nini. Encore basi batetela bazaka na molimo ya koile owe. Donc maboko ka boye prête ya kobunda. Ekozala ndenge nini. Mais kosinga na nzambe sungaka nga moko na kokiti. Hein? La chair est faible. Kokuta mobali na yo na mwasi, ça fait trop mal. Surtout na bamboko ya biso ya Congo. Misala ba salaire malonga te bozo bunda na ba salaire mike yo ya kokota libala pona kopanda mbongo parce que basi wana ezalaka ndenge wana oye nango ali tanga kosilisa nde nini bon débarras. Franchement nde toluba boye papa na biso nzuzi asalaki accident ya moto aza na hôpital. Ils ont un croisement parce que moi na salaka réaliste batoto à Congo ndina mande ko mika ko yebisa bato eza croisement donc courbir hein au moni ozo courber boye naba donc je sais pas comment je peux vous expliquer. Donc eza c'est pas évitable et surtout ceux bozo ya na vitesse moto aza kuna klaxonner te pona ko signaler. Donc eza accident isalemi me bato alobiki maloba ya mwasi na yo batoto ya Congo.